faire gola aling adi makasa bien ate mwana mama zapi mwana mama bandeko baka ba rep ba monaka mwana mama pona za leki na e masha mumeno bandeko ba longola ba makaniso na baolo amona ke olia ko lala ka mingi na ndako de préférence na ko lala ka église pona ko sala repentance na makamona sali na se ya mokili nzambe ayoka ngata ma po ba médecin mokili ba simbinga me na omela bakisi me nena ko se sentir na ko zonga kaka neta na ngati fo na zonga na se ya makula tata na reconnaître nzambe o asala liko na se azalaka yango digola zaki à tout moment na ba prière asala ba prière na ye c'est tout eza vie ya mutu tout sera beli et sengaka il faut reconnaître penzambe so ba notambola mabe il faut vraiment temps ya ko sala repentance ata so okufa molimo na yo kende ko pema na timia donc digola eza négligence te digola bande ko luka solution ya nzoto na ye ngala lokola digola atala ke ndenga tambusa ki vie na ye amoni ke no fona tima pa ya nzambe a restituer nga na ba mabe nyonso tango digola zaki pembe na église zaki négliger te bande ko balongole loko wana digola ozala négliger par rapport à quoi so di faire gola pesi mbongo te na na opesa mama ko tindati ya orlia zali ba cheri gola bazali oso comprendre bande ko balongola ba idée wana ba ko ba digola za na batuti. Concernant le stade de martyr, même si bandeko ba ko loba trop, faire rigoler le stade de martyr et ko beta. On se comprend le stade de martyr artiste fait rigoler et ko beta sans problème. On dit digital, balaki c'est qui est dans église ya ACK. Après 3 jours artiste a dit Kinshasa, artiste a koya ko koma komati le lendemain ba kende ko zo gigola. Pendant que l'hôpital balaki même Mouta zaki garde malade zaki leki maman Marie Mathieu maman Hélène Bibi maman leki a dit yene mutu bazana dino pe tigi ayoti bien abandi ko mela po fane ba photo za ba ilusi ba gene ko tale di a mela ba kisi abandi ko mela ba kisi puis tana ye ezala ti azana présence en Zambie. National golf aux États-Unis, oyebisa. Manix et Mamina, Christophe, oyebisa. On était les oyebisa. Milanou, audace, oyebisa. Merci à l'internaute tout besoin partout dans le monde sur Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance. Au beau Pessabiso, Alex Ngandou, le Benjamin de la presse, mon maman. Boy Nabino domestique, Nabino Nazara toujours pour nous recevoir nos boulot. Merci Nabatoutou. Au déjà Balandarabiso, maman, fille, maman Solo, chef Fennec Mokonzi, Merdi KMB, mon vieux Patrick Trifazé, un grand merci à président Jacques depuis Evry. Romi Missi Mina Evry, le roi Manitou, les champions qui gagnent big dédicace. Nayo Cap Doudou Nzenzi, Mama Jenny, Bambote Nayo Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, ingénieur Dominique Yalanda. Boza Telme Belé, je pense l'introduction à Batak pour comprendre que Tozana, héritier Iboula, les grands Mouyaka, Tosoane, par rapport à l'actualité, au Goïba, Piba Gaulois, Hervé Ferregola, Jésus des Nuances, Azana Matanga, Boutiko. Bungisa, mon coeur musicien et puis petit frère biologique, petit frère propre. Tomé Kemper au solo, on a hérité Iboula Zali, pas communicateur, il a fait rigola. En attendant, tu vas programme Nini Bazanango. Ton solo, on a émission. Merdi Kaimbe Fongo, on a déjà invité hérité Iboula. Bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour Nabande tout on a vu son concept touch. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi na venanga Audace Milan, Loaza Otala, Motema, maman a fait Milan. Nabiti Kuna Lumachi, commandant Doris et Somo, Barotala, na commandant Gabi Kabila. En tout cas, Barolandanga depuis carrière et mine. En tout cas, Barotala, Bambote Nabino, Nabiti, vous avez esclave. Pour vraiment na mine on a pour luka pour transformer babilo que belé bambote na bino. Merci aussi à Venanga Chipo Muchipa et papa na Messina Diama, ba sincère condoléances na artiste Ferrego là et puis na maman Marie Mathieu, c'est à toute la famille biologique de l'artiste nabiki na ba communicateur nyonso artiste Ferrego là partir motema na biso eza touché eza kozoka. En tout cas ba maman Fanta Fofana
ba maman Odette, maman ministre, ba maman Lanita, ba Olivia 001, ba Clem Blessing, motomoko bien motomoko trop assurant en tout cas ba rouler na passe na motema donc n'est ba linga artiste na bango n'est ba lati matanga na souci ya Gigola en tout cas Alex Ngando minga olobeya vraiment te ba question ezala yo ba réponse ezala yango voilà héritier bula liwa ya Gigola et yo ezo choquer bato belé koyoka sango ya liwa ya Gigola yo moko personnellement ba émotion ezaki ntongo ra kisango bon ba émotion na ngai au moins na ba moment oyo bo préparer les camo boy événement moza munene mais bo ko kuta skona événement mo suko po ya liwa ezaka elo moko malamu te mutu te asepelaka na liwa tokokuta siko na événement ya liwa ngo tokokuta na événement ngo siko leki propre ya artiste tala ba makambo toza nango fallait ba misa ba na Côte d'Ivoire ba misia fa ba beta stade de Martyrs plein de makambo tout autour ya makambo wana tokokuta na événement ya liwa en tout cas on a eu que loko wana na lelinga bia les padres ba détracteurs ba yini ba espace ya kochola ya ko monke na artiste et ça là ma passe na moi sinanga to fandi na expliquer akoka malisuta bi oh ya solo ngabi yango na no laksaye ngabi passi passion na yokati na artiste fait rigola tanga se déplacer yo ko zwa Gigola ya ko China morga cinquantenaire ko titisaye na kati ko tna ndaka malili faire ke nemba moko lala kolala nezaki ya kolala ya pongite me ya kolela afandi en tout cas ton azoti message wana na kokayite na ndo benga bandeko bano expliquer nga que oui eza solo et en tout cas ça passe na motema on a osenga en tout cas un artiste na biso azo vraiment makasi na ba moment boye to dit ko se laisser faire te donc il faut to telema vraiment to za la makasi pour ça to latisi makasi te to latisi faiblesse bato benga ba yini ba aux espace au côté à ko percer à ko ba n'importe quoi sur biso to se lâcher faire te to soutenir artiste na biso jusqu'au bout na ba preuve oyo e comme libiso sans pesa. Merci beaucoup Héritier Bula bato bandeko bazo sala ba analyse selo bandeko ebele na ba bazo tikara ba commentaire na ba page to na ba émission zo salema ba Gigola a été négligé et pas grand frère na Ferregola bino tagi ba bozala rapembe na Ferregola est-ce que réellement Gigola zaki négligé parce que bien comme olala na église tu éviter qu'est-ce qui s'est passé est-ce que bandeko ba oyebaki kozala négligé ba négligé mutu ndeni dans son frère bandeko même guide digital na hôpital ba na filmer ba tia na réseaux sociaux et ça bongote guide digital bandeko landele sur tout le plan onga na yebi tant artiste ayaki tant guide digital balaki qui na église ya ACK. Après 3 jours, artiste a dit Kinshasa, artiste a koya ko komati le lendemain ba kende ko zo Gigola. Pendant que l'hôpital ba dit même muta a dit garde malade ne zaki le ka maman Marie Mathieu c'est maman Hélène Bibi. Donc maman Leti. Maman Leti a dit yene mutu bazana dino pe tigi ayoti bien. Abandi ko mela po fane ba photo za ba ilusi ba kende ko tale di a o mela ba kisi. Abandi ko mela ba kisi puis tanaye ezala ti azana présence en Nzambe. Amona que au lieu à kolala ka mingi na ndako de préférence na ko lala ka église pona ko sala repentance na makambo na sali na se ya mokili Nzambe ayoka ngata ma po ba médecin mokili ba simbinga me na omela bakisi me nena ko se sentir na ko zonga kaka neta na ngati fo na zonga na se ya makula tata na reconnaître Nzambe o asala liko na se azalaka yango Gigola zaki à tout moment na ba prière asala ba prière na ye c'est tout eza vie ya mutu tout sera beli et sengaka il faut reconnaître Nzambe soit notambola mabe il faut vraiment temps ya ko sala repentance ata so okufa molimo na yo ke ndeko pema na timia donc Gigola les négligence te Gigola bande ko luka solution ya nzoto na ye bande ko batia yango na mutu papa botaka biso mama botaka biso to babimisaka biso na mokili o biso to monaka na mokili banzela o biso to tambolaka eza na ami na nga moko te soki na koti na hôtel akoyesa papa na biso ke lelo ibula azalaki na hôtel résultat nango ekoyaka kaka so na chezemi bakomprendre ke mwana na biso komosala misala mabe lelo bato ebele batambolaka na bamituka awa to akizaka bango na bafaçon ebele mais à la longue tokokomprendre ke te moto azane ya Nzambe asalaka vie na ye normal oso comprendre bandeko balongola que Gigola azalaki négligé tout et tout banini Gigola akosala vie na ye dans les bons sans problème.
na ndenge pe lelo ayo kufa parce que na luka solution vina même lelo Alex orozala obeli nga zaki na nzoto ta na batamo bomaki na belati na konde na komé muke mutu so ko lobaka sim azali na sida mais nga mona ebe maladie na belati elie nga nzoto tina ko landela ba traitement na lié na yoti bien nzoto komi ko zonga nga oso comprendre ce n'est pas dit que papa na nga maman na nga roya te faut mela boy faut sala boy mais nga mona ninga na yeba elo nini esalinga boy faut na luka nzambe po nzambe apianga makasi le sel nzambe ozongisa nga bola mozaka ye nzambe ne mto ko telemisanga na be preuve o nyonso eleteli nga lokola gigola atala ke ndenga tambusa ki vina ye amoni ke no fona tima pa ya nzambe a restituer nga na ba mabe nyonso tango gigola zaki pembe na église zaki négliger te bandeko balongole loko wana gigola ozala négliger par rapport à quoi so di faire gola pesi mbongo te na opesa mama ka ko tindati ya orlia zali ba chéri gola bazali oso comprendre bandeko balongola ba idée wana ba ko loba gigola za na batuti ayena bato bandeko boka na musique ba ko za ko soutenir gigola ata kutu ya nete me bandeko donc relation au gigola saki na milieu musical et ko sunga ko meme pe musika bandeko balongola faire gola alinga adi makasa bien ate mwana mama zapi mwana mama bandeko baka ba rep ba monaka mwana mama pona za leki na e masha mumeno bandeko balongola ba makaniso na ba oloba c'est un peu ça azaki négligé c'est un peu ça tozo mona bakambu ozoleka tout autour ya artiste Ferregola tekozala ya kokangama après ko bima bakasho akutana ba difficulté musoto et puis ba auto perdre grande sœur et puis le logigola moko pe ya bureau auto kokufela moi si dynastie ngezo kene tozo mona stade martyr ba publication ba tuken concert le jour wana festival les ana martyr nyon soné les capemene artiste te no ba communicateur bomi lobelani ni komona ba makambo wana tout ngezo ya na ba moment pe Ferregola zo préparer des événements mnene kando lobaki aux stade martyr omoni balobaka devant les preuves ne ba elakisaka makasi ya mutu pona be preuve monsieur ko la yo so za fort ko kuya mais l'artiste Ferregola aza fort aza makasi a continuer toujours ko relever ba défi concernant stade de martyr même si bandeko ba ko loba trop Ferregola stade de martyr eze ko beta on comprend le stade de martyr artiste Ferregola e ko beta sans problème bandeko ba longola kaka makanisi o bazana concert il y a Côte d'Ivoire et il y a Côte d'Ivoire oui écoutez matanga dit écoutez stade de martyr matanga dit écoutez bandeko balongola na makanisi na bango ke Ferregola a ko reporter concert à stade de martyr toi ko annuler concert à stade de martyr parce que makambo esengaki salama et salami déjà pour Ferregola tine bagena futa mbongo wana eza non remboursable on se comprend ce qu'on annuler concert mbongo wana était perte on se comprend mbongo ebele ko wana location stade de martyr bandeko ebeza na $49,000 les ambongo mukete so tche ba pour parler mususu ezokota déjà ba sécurité banini tout ba ambulance banini ba toilettes publiques pour que nous signer ba contrat na ba sponsor ya ba to signer na maison ya promotion eux ça la promotion stade de martyr travailler en communication na ba communicateur ya artiste Ferregola pour nous reprendre un peu information siko biloko wana et que neka perte bongo na ba contrat artiste Ferregola signé bandeko balongola makanisi wana tant que Ferregola za faire et leur moté ko frayer Ferregola za déterminé à rebeter la bas du stade de martyr et puis Ferregola a une carrière né en jeu dans stade de martyr parce que ça défi oh bateau ba télémiseli moi je te dis ça défi Ferregola a une carrière en carrière pourquoi bandeko ba koleka na ba télévision pour na koloba ke Ferregola autonne sa stade de martyr Ferregola za incapable ya repeta concert na stade de martyr bandeko ba leka na TV pour na koloba ke Ferregola za local siko fuba mona te Ferregola oyo ba za local o pesa bango production to pesa bango spectacle inédit o ba ba sepela ba mora bonne musique ba sepela lelo ba te pele ba beta ba concert na génération Ferre yebisanga concert nini o ba fana na bar ba yoka lokola ya Ferre il y a artiste moroka o ça la six ça a danger boy bisanga ezana il y a un monique faire à lui repérer biso stade de martyr ba aux spectacle inédit ba aux chant et puis ba rotonda ba aux aller belé 120 000 personnes ba au kota
Pour 80 000 places assises, c'est notre superficie à Stade de Martyr. Sur de Tchè pelouse, on a 120 000 personnes. Faire rigolo à déborder. Bref, année, faire un bête à concert à Stade de Martyr, nous tous en poto en live. On bandeko ba benga ba professionnel ba sali nonté mais faire rigolo à 0 salam. Pour bête la biso concert en Koyi en direct à Facebook ba talon na poto. Très bien. Et puis bato on a ba somba en ligne. La concert, spectacle inédit du début jusqu'à la fin. Alex, c'est pas ça, on continue à téléphone dans le stade, on s'en live aussi matin. Ok. Heureusement, on a une image. Mais il y a pas de photo, on va profiter pour faire les analyses. Un spectacle légal, il faut attendre, mais il faut que tu aies Philippines dans mon monde. Ah oui. Voilà les 25. On a informé déjà. Pour ça, on a fait la live, on a libanda. Na kati kuna kosimba te. Donc filmer na oboma image na dimanche paiement molali pongi 13h la muki pour date au gagner osimbi nzanda to sali plein. On ça sur analyse la kimia o remela na so o mela goyaf na yo to remela nini o mela on a pété nyonso. Donc c'est un peu ça. Et ça biloko bande ko fuba ko lobaka te faire rigolo en tout cas bravo. Donc on a posé ça concert live na yo. O bandeko ba ozana Stade de Martyr ba kotana biso batali banda total yango ezala propre malgré ma connexion mboka na fiteli que to réussir et on lega bien en tout cas félicitations courage continuer ko ça pour bandeko ba na poto na bandeko musu batika so ba obeta ba concert passer la procédure on a procédure malamu c'est ça. Voilà, merci Rita Iboula Tono sur le Masolo et Matanga. Le programme pour le moment tu dis qu'il va répéter comme déjà stoppé par rapport à Marambo parce que Digo va faire partie de Jet Set. Le programme que ça ils ont bloqué. Alors, le programme pour la mettre. Ah, il y a un sec. Pour qui vous pouvez lier ou à place à gauche, parce que les normalement, là c'est votre boss, c'est un tour, la cabine de centre. Bato ba binda kwa fena biso rebi à Nice. Donc Mouchi cabine donc en diagonale na kwa fena biso rebi à Nice. Matang ezawana artiste au zalawana à tout moment mon total na que présenter ba sincère condoléance na yo. So que kuna okutana artiste yemo ko zawana. Ko azali donc azo fanda wana bato ba ko partager mawa. Donc moto ayebi place tête au lobby déjà Mouchi Kabinda, dans la cabine de Santer Wana, en diagonale, on a fait la biso, Rédi à Nice, Matanga, Azawana. Tout le monde a dit assistance à l'artiste, tout le monde a dit la Bayaki, tout le monde a dit le Bayaki, quand le Bélé va Royaka, pour représenter, parce que c'est combien c'est mon pot, Gigola, Azana, musicien peu en plus. Alors c'est un peu ça. Tout ce que on a fait, selon Babou, n'est pas fan. A commissaire Fanny pour faire rigolo bazaka ba étoile bombi balé les mine nenga musique tout le monde Fanny pour artiste congolais poster rigolo pour représenter la sincère confiance Fanny et que nous ba communicateur il a fait rigolo artiste Bouyambi ba condoléances artiste Fanny. Bon ça on a présenté ba condoléances les artistes ne sont pas au salle. Héritier watana bela sala ki to mo bina fila ya personne to mo ni ba bindo me bayaki donc ça temps ya mawa muto tout na temps mawa aya ka pour présenter ba condoléances c'est tout c'est ça pour faire rigolo la sala ngo déjà muto to za na problème et ça za na concert faire rigolo la sala a sala ngo ka tena temps a passe na temps e scène après ça ba bonne chance et puis na temps mawa à présenter les 500 condoléances. Voilà, merci beaucoup. Héritier, vous êtes aux autres amis qui est déjà vers la fin. Pas de qui pour retenir Bandeko. Voilà. Bandeko, va à la Kimia, va compatir na biso ensemble. Balobi, ça la fête c'était tant ils ont brûlé et pas baninga. Donc so baninga ba la fête. On va voler la tu vas ta fête pour dîner peu volume pour faire ça baninga voisin passe. Donc faire rigolo dans la minute sur monter mes applications. To les là ensemble. Bandeko ba ba programme na biso nyonso to za nango sauf imprévu. Ils ont un programme mon côté ba pousser. Ils ont la Côte d'Ivoire, ils ont la concert à Stade de Martyr, ils ont l'eau, ils ont c'est la programme ya ba section 1000 les lotés peut-être ko malobi mo. Léger. Pour na communisa matanga ko ba kunda ya. Donc c'est un peu ça. Bon comprendre que bateau bazana loko te normalement difficulté au kunda. To repete c'est de mettre 2 mois. Faut que nous bateau comme ça là. Et surtout ba probayaka to benga ba loko ba nini tout ça crée.
au moins à ce que l'eau est en haut, vite, c'est pas, puis ce que l'eau est à tête, au lieu de dans 50 c'est à la cinquantaine, faut que vous n'ayez combien 3000, 3000, côté au lait, c'est d'abord 800, 3800, tout va louer, banni, tout va pour m'appeler à 5000. Ça compte au Panzana, consolation. Ration, on va faire des consolations avec les automatiques, on peut avoir 6000. D'abord, on passe à la bonne, on passe à un loco. Et ça a moins rapidité pour enterrer Matanga. Donc c'est un peu ça. D'ici là, pour info, famille et femmes là, ils ont programme. Les artistes ont déjà programme. Ils ont famille. Vous pouvez pas en prendre la famille. Alors, tu as famille. Comme ça, vous allez bien là, vous allez faire bien. Vous allez la vidéo là-dessus. Vous allez la dernière de mère naïe à qui vous le tout mon numéro c'est plus de 143 89 95 59 158 plus de 143 89 95 59 158 en tout cas numéro na bandeko tout balandi biso en tout cas tozaka na monde na matanga tokolola. Merci beaucoup Alexandre. Voilà, merci beaucoup Héritier Iboula, merci na batutu au résultat au la biso ezali Héritier Iboula moko ba communicateur ya faire Ebola Jésus de Nuance. On apprécie, merci na batutu biso on la biso partager vidéo, vous s'abonner vraiment massivement. Émission on instruction ka bo libang les AD, on se retrouve à la prochaine. Ciao. National golf aux États-Unis, Oyebisa, Manix et Mabina, Christophe, Oyebisa, on était les Oyebisa, Milanou, Audace.